bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbangu kiangani tango na biso koki pona kolanda émission bino bokolingaka mingi émission masolo ndenge tokozongelaka yango tango nyonso ezali émission oyo ekolobaka obele masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye na mokola lelo biso bandeko na bino kati na Ratelki France na émission masolo toye epai na bino na biso na bino poete tolobela bino mae oyo tobongisi na mokola lelo masolo na biso ezali moto na bino na biso tososola tangu oyo nde yango thème na so na mokola lelo tososola tangu oyo toye kozongela bino tozwi invité te po ete tosolola mwa moke na masolo na biso tozali komona ke bato mingi bazali kobosana makambo oyo bapapa balobaki papa Simon Kimbangu ayaki kati na mokili ateyaki papa Kisolokele aye papa Dialungana Kiangani Salomon papa Diangenda Kuntima Joseph bango pe baye na kati na mokili bayaki nde kote ya biso ebongaki papa Simon Kimbangu Kiangani tangu ya ye na kati na mokili azwi ebonga ndenge papa Diangenda alobaki yango kiti oyo soki oponama te okoki kovanda na kiti oyo te papa Diangenda oyo lelo mokili ezali kobetela ye maboko kasi babosani lokola moto mwindo akobosanaka mingi lobi bafingaki papa Diangenda babambaki ye mabanga me batali kobosana ke pasi na biso euti esika wana Esoko Diangenda kufina ndio kuramplace. Esoko Diangenda kufina ndio kuramplace. Esoko Diangenda kufina ndio kuramplace. Tokena invitation isike lananga ibongo yiba makamakuleka ngene sasa. Batu wana bakulinga kangaite. Soko bamweni mutu na mutu. Bapanzani. Bako kima kanini. Atanda bango izali mpana nini ngambo tana remplacer papa. Ngambe na michia kite. Ngana bangaki. Soko tali lungena ngai pasuki na tina wana pamba tena bangaki. Ngisi tomoni banganganza minene bangwana ne bakenda ki likita poate babo mwana nzambe bango babenga banganganza kasi bandimi na bango mwana nzambe ya kufa yezo kufina ye tosito yibi makamunini maluba maka Tata Simon Kimbangu ye banganga nzambe bakeyi likita munene soko tiki mutoyo mwete papa Simon Kimbangu akangami toka kiangwawa pasi na bisi banda tangwana te na mokolo lelo papa Simon Kimbangu magicien na baoyo ba memena ka batu magie bazal ko memena bisu yango tina mokolo lelo papa Simon Kimbangu magicien papa Simon Kimbangu muyibi bakangi na kasi bakamati ba miyibi mibale bachi pembeni dalubi yoyo azalika ka muyibi lukola batumbi baleo tokangi yeso bakangi ye bageko bakise na kuluzu entouré de deux voleurs, deux brigands. Lelo nga yoyo muyibi exploitant de l'homme par l'homme. Muyibi, grand sorcier, grand magicien,
grand rosicrucien, grand franc-maçon. Confusion. Baoyo waza kokomaka na kati na bajournaux. Tamususu soko di kambona yelinga ye. Natala ndeko na ngai wana azana ye malheureux. A tourné na mayele asali ba université. Car il est vraiment borné. Plus borné que Mouto yo kendenge na même classité. Mouto na mboka lekiye. Mouto na mboka wana yibi kutanga même ate. Azali ko mwana mutu munene. Mais vraiment il est complètement dedans. C'est un grand vide. Il n'y a rien en lui. Kasi allez à couler papa kamboya papa pamba. Pate journal na ye tambola malamu ya tiankumbo ya dengenda. Ba mama batata. Sokonga nazalaka sorcier ou bien magicien, bien franc-maçon, ou bien rosicrucien. Na kanisi watu ande bakulinga kangai kasi bakulinga kangai te. Eseka na bango bakoluba mutu wana zana magie ndenge mususu. Ya ndenge ndini bakuzwa ko na putute. Kasi soko ngana kana na putu. Kasi na batu wana bakupesa bango magie bakulinga kangai te. Mokolo mususu tokenda na Amerika. Na secrétaire général ontadila. Tozala ki batumine. Na benza ujul mususu nzambe asya bengiye papa Mundosa. Toleka ki tokomake na mbuka moko. Kuna église ya ba Mormon ezali na Solexidi. Eh bien to kiti na avion ba jibisu na taxi. Eh bien tant que tozala kokende to ibaki na bisu te tozali na taxi. Toleke to pate to kana na kwa Mormon il faut to butari busu ngumba bongo to kana kokita. Ezali sens unique. Curieusement, toleka kisi kanda kwa ba franc-maçon. Biso ibaki na bisu te. Toleke na bisu koleka. To koti nanda kwa ba Mormon. E kuna soko di kamunini zala kenga na ibina ngate. Balubi ete mutu moko aleki wa BBC. Mutalontane la yona. Mutu moko aleki wa BBC loko na bisu. Ale bango makamati ba voiture le balandi. Ndenge bazala ka ba ye ko découvrir ne bisu zarage kuna. Kasi tutapanda kape singa na bango ya telefone na bango te. Toleka kaka kuleka. Kasi loko wande sukuma kai biloko na bango nani? Eloko nini wana? Batu wana balu mutu moko ya dangereux leki awa. Mutu dangereux ndenge nini? Kuna de ezali nakumunene ya la loge. Toleka na bisu kaka. C'est-à-dire ezali sens unique. Oza na voiture. Bon, tokei na ngumba kuna tokiti. Or que kuna na kwa nda kwa ngono izali. Biso ibaki na bisu te. Tozala ki na kati na voiture, je dis bien. Tozala ki ba passager ba benga ki bito na utala bande kona bisu ba Mormon. Kasi toleki. Poleka kaka wana ntambo na bango ikubuka ki na ibi na bangaite soko ba joa ki tutu kiti mpese kiti kindiasa na ibi na ngaite. Balandi kuna nani mutoleke na ndako na bisu un élément dangereux. Kasi na jadi dangereux na ndenge nini? Tobadi kutala na kasi nani yango dangereux. Tofani na bisu. Tokomi na tata moko azalaki na sonambata. Yembu to benga kenga yo na lingi na mwana papa Simon Kimbangu. Délégation Kimbangisi. O ilungi na Zaire. Tango na bazako benga bisu Congo. Eh bien tokei tata ya bengi bisu na ibite soko de kamonini soko ya kanisa ka benini to ibite. Tako to kumika na porte pardon kokota nanda kuna ngake kasi ye mutabengi ngai na lingi na mwana papa Simon Kimbangu kokota wate ayeko ya babisu na porte o interprète to kenenge na ya siliki alibi mendi o kisinga soni to linga ka ko programme l'état spécifique programme sus mais to pesi priorité na bino banganga nzambe ndenge ni awa akota te na boyi muto ya kota awa o to sali nini kuna pe bagara franc-maçon bazalaka bagara magicien bazalaka kuna pe bagara rosicrucien bazali babo inga yina tina nini ba papa ba mama
awa batu minene wana bakulinga kangaite soko tokena invitation isike lananga ibongo yiba makamakuleka ngene sasa batu wana bakulinga kangaite soko bamweni mutu na mutu bapanzani bakukima kanini soko nazalaka compagnie na bango pani bakulinga ngaite or kende to créer force e batu minene baza kuyaka na putu kako kuyaka awa kaka pani bakuluka kangaite ba papa ba mama soko wokia mutabenge framaso hibaka kade sikawana me malamu ndebo solo na yete akuluba nani mutu wana azali mabe ya ndenge nini pamba te biloko nangai ba kulinga kangaite e biloko nangai pe kulinga kabangote bo banga na bisute bo banga na binute tokolonga na biso c'est-à-dire kambisana nga passe na katina mutima. Est-ce que vraiment binu le bolingi ka toma na kabe passe boye? Ba qualification nyonso. Katina ba qualification wana papa diangenda azwaki yango. Na kotikela bino lelo tozali tokoloba mingi te bana papa Simon Kimbangu kiangani papa diangenda ba même qualification ba finaki papa Simon Kimbangu. Baye nango na papa Kisolokele, baye nango na papa Dialungana, baye nango na papa Diangenda Kuntima. Même qualification. Baye nango na papa Simon Kimbangu Kiangani. Et lelo yango biso bana papa Simon Kimbangu Kiangani. Tokomone la pasi, c'est vrai. Et ko sala yo esali biso pasi ya komona mutu auti libanda mutango pe mutu mususu te mwana ya papa Simon Kimbangu akoti na kati na ndako na bino azali kofinga tata na bino esalaka pasi me tata na biso alobi nini bozongisa te bofinga pete bobunda pete po ete bazali kofingela ngai na sima ndako me bana papa Simon Kimbangu Kiangani to sosola maloba papa Simon Kimbangu Kiangani to sosola yango bazali kofinga nga na sima ndako yango papa Simon Kimbangu Kiangani alobi to finga te pote ye azali komona makambo nyonso ezali koleka pamba te biso moko tolembisi mabondeli. Tango papa zali koloba ba réunion ya ndenge na ndenge zali kosalama ebonga ki to renforcer mabondeli. Papa Edingwe aye alobi na biso clairement na katanda kwa Nzambe na temple alobi bandeko na ngai to pesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko mutu aza koloba ngo boyebi ye soko azalaki nani aye moko alobi kazalaki serviteur ya Satan mais aye kofukama epa ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobi kozali Nzambe na ngai asalango pona kosakana te asalaki yango pona kosakana te yo kanisi mwana papa Simon Kimbangu déclaration wana oyo papa Edingo asalaki mokili ba yoki bakosepela nango te baningisi mokili ba mama ya biso ba mama bapesaki biso journée ya mercredi ba mama et bongaki ba mama mukola mercredi tango papa lobi ke ba réunion eza kosalama ya ndenge na ndenge et bongaki ba mama tozala mercredi et bongaki tozala ebele totonda pona mabondeli mais ba mama tala ba futilité ke ngai muto yo batie na lingaka yete ngai muto yo ba mama botala musala mama mwila salaki lelo waza kotanga mama mwilu kombo na ye ezali kokende mokili mobimba ba belge o ba montaki biso pasi ba kamati kombo ya mama mwilu batie yango
na bakomi yango bapesi yango balabala mobimba ba mama mercredi tokomi ba raison angai na salaka angai ba mama na ngai otali Papa Simon Kimbangu le 10 septembre 1921 na Mbadasanda alobaki bana na ngai bakokende na mikili mia poto bakomata ngomba kasi mususu bana mayele bakokende kozwa makambo bakomona kuna bakomema ngo na mboka awa bana ya zoba bakokota distraction bakokufela kolia kolata yango oyo ba mama mercredi ba mama malamu to tonda ba mercredi ba mama pona mabondeli papa lobi to pesa ye maboko papa tiaka motema papa mama kasi ba mama bokoti na distraction na poto ba mama bokoti ba na distraction tozali koyoka ke baza koloba tango nyonso pona ba destabiliser biso bana bilaka bongo yo zali nani biso batoza tozomona passe na kati na lingombo toza bana bilaka te donc Papa Simon Kimbangu ndenge alobaki ke bana bilaka kaka ba obaza na libanda te mwana bilaka kofingaka te mwana bilaka kofingaka te mwana bilaka akotambolaka ndenge Papa Simon Kimbangu atali kosenga soki tangu na ye koki bokomona ye akoya akoti malembe bayambi ye akomi na molonga Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu le 12 octobre alobi na biso tango ekoki tata Nzambe alingi kobanda kofuta bana na ye bakimbangiste. Le 12 octobre Papa Simon Kimbangu kiangani papa alobi ke alingi kobanda kofuta bana na ye bakimbangiste. Toyebi yango ke na libanda pe bana na ye bazali tata na biso ya fingi Papa Simon Kimbangu kiangani. Satan azali très malin. Satan azali très malin. Ayebi ndenge nini ya kojwa kabaje na ye. Po ete biso to kota na kati na je wana. Mais identité na biso bakimbangiste tozali ba non violent. Toko bundaka te. Toko swanaka te. Toko fingaka te. Epai yo zali tozali kosenga no zali ndeko na biso. Kanisa vanda kanisa. Na kosenga na yo. Pardon, omi kitisa. Po ete Papa Simon Kimbangu. Toza koloba kaka mvuluzi Kimbangu, toza koloba mvuluzi Kimbangu. Mais toyebi mvuluzi Kimbangu. Makambo ya tikaki toyebi yango te. Pe makambo ya lobaki tozali kolanda yango te. Papa Simon Kimbangu alobaki na kati na Bible Jean 14 nako Yesu nako tindela bino mosungi oya kotikala na bino libela na libela. Papa Simon Kimbangu tozolobaki atikaki mokilo na 1951 le 12 octobre. Mais Papa Simon Kimbangu alobaki ke akobota malisusu le 22 mars. Papa Diangenda tunaki biso soki na lebina bino kinga Papa Simon Kimbangu bokondi mango mokile kota ki doute mokile kota ki doute ke Papa Diangenda yona Papa Simon Kimbangu mokile kota ki doute ya ebele. Mais makambo oyo nyonso tozali komona lelo oyo bato mosusu na Papa Simon Kimbangu balobi ke Papa Simon Kimbangu abota te. Est-ce que bato wana soki biso tozo kobimisa ke Papa Simon Kimbangu bana na ye papa kisolokele papa bakolinga te parce que pona bango lipa na bango bazokoloba ke Papa Simon Kimbangu abota te. Ndenge na nkolo Yesu bato bazali bazokoloba ke nkolo Yesu biso kaka Papa Simon Kimbangu nkolo Yesu te. Mais Papa Simon Kimbangu aya lobi ke natindami na nkolo Yesu. Esika nyonso nkolo Yesu atindi ngai na ya kosalisa yo. Na kombo ya nkolo Yesu Mesia
tika ete bato ba avec bam na nkombo nkolo Yesu Mesia abandaki kolobela kaka na nkombo ya nkolo Yesu Mesia po ete nkolo Yesu Mesia alobaki na nkombo ya Nzambe. Mais lelo na kati na mokili bato so alike Jésus Christ yete po ete baza na part ya gâteau na bango. Ba mama ba tata makambo ezali koleka, ezali makambo moko spirituel pamba te ba mindele bazali komona monter ya église spirituellement ya église kimbangiste. Biso tozo komote bango bazali komona yango. Papa Diangenda azalaki koyembisa nzembo oyo nazalaka na bukama mukolango alobi mwana classe bolobela boyembe bobetlanga na nukrio bobetaka wana Papa Diangenda na bukama ba oyo bazali koyoka ngai bolanda ngai mwana classe aleki mama na biso wana alobi kri wana betana nukri wana misioni aloba na ye ba katoliki baloba na bango kimbangu aloba mokili eninganie batu mabe kimbangu aloba mokili moninganie batu mabe pona nini likambo ezali wana. Papa Diangenda makambo yango toye komona yango na likambo ya kaka na likambo ya seni na likambo ya seni ba catholique bazalaki na mutu oyo bazalaki na abe Malumalu azalaki catholique. Tokei na mutami bale Ngoyi Mulumba soki Ngoyi Mulumba il était catholique. Toye na Corneille Nanga mais ekomi na tura bakimbangiste mais lelo yo bakoki kokamata pe papa oyo afingi bakimbangi afingi Papa Simon Kimbangu Kiangani po ete ye paza mwana Papa Simon Kimbangu matali kobosana soki lelo oyo ayaki kimbangiste ezwaki ye bon yo oza mwana Papa Simon Kimbangu kende ko représenter kimbangiste na seni bon. Likambo ya Nzambe Papa Simon Kimbangu Kiangani bandeko nanga soka sa lobi likambo etikali. Pendant combien de mois bato baza ko potana likambo ya seni combien de mois baza ko luka ngote ba confession religieuse bazo ko quand même te bato na ba occidentaux ba koti ba américain mokili mobimba tala kaka pays lokola RDC et yali ko laksa ke pa Nzamba vandi na ba mboka mosusu to moto yo kaka ngote kaka na RDC mboka mokili oyo Nzambe avandi likambo seni bakimbangisi bakamati Papa Kadima bapesi aza mwana Papa Simon Kimbangu aza congolais bakamati ye batie mokili ningani mais Papa Simon Kimbangu Kiangani aye alobike biso candidat na biso ezali Papa Kadima alobi yango avandi na ye bo bapotani suka nango président aye kotia signature na ye Papa Kadima totia mabondeli soki tozalaki bata mayele bata kosambela oui confession religieuse tokota na mabondeli Papa Simon Kimbangu Kiangani aza koluka kimia tokota na mabondeli topesa ye mababoko na Nzambe po tasalisa tozoluka ba élection na 2023 totia ngo na mabondeli po ete ekene na kimia tokoti susu ba trouble kaka biso na biso kaka bana Papa Simon Kimbangu oyo kuna Mvuluzu Kimbangu oyo kuna Tata Kimbangu oyo kuna Mfumu Kimbangu oyo kuna tozoko bunda nini pamba te tozali koyeba na biso te kiye Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani aye na Kinshasa makambo ezalaki ebele na kati na Kinshasa bana Papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani oyo mokili bazali kofinga surtout biso na diaspora tozali kofinga tozali ko biso tozoko bundela mboka
tala mutu azali kobundela mboka. Papa Simon Kimbangu Kiangani auti na nkamba. Aye na Kinshasa ndenge na uti koloba. Na cortège na ye azalaka na kati. Ba o bazalaka jana liboso ba koti avenue Kasavubu ye alekani. Bato bazaki na simbalbi oh mais chauffeur a bosani bendenge nini babandi kolanda papa. Batika leka kamuke cortège nyonso bakeja na stade bakomi na centre papa zate. Papa Kei a tourné, a sali tourné à ville Mobimba. Tango aye na Kinshasa, aye abimeli na force. Bato bazo mona kaka voiture papa zo yasiko na force. Papa ye akoti na centre. Alobi na sali tourné mbala liboso na yebi pourquoi na ke ko sala tourné ya Kinshasa Mobimba. Na sali tourné wana pour na ke ka tamboli pona tala Kinshasa. Mais na yoki yango solo. Et papa ezalaki un dimanche. Lundi nango fallait ne marche ezala. Ya tata na biso mwanda nsemi parce fallait asala marche na ye lundi nango. Mais marche wana ezalaki lisusu te. Makambo nyonso bat babongisaki. Nie pendant 51 jours. Oyo papa Simon Kimbangu Kiangani asalaki na Kinshasa. Et le gouverneur Papa Kimbuta aye na centre apesi papa merci. Alobi papa depuis yozali awa ata trouble mon côté bakulu na ba bouger te ba marche nga ko salama et salamité papa to pesi yo merci elingi kolobake mboka oyo ezali ya yo. Otali mutu azali kobundela mboka. Likambo tozali kolobake mboka papa bakimbangiste ndenge balobaka na mokanda nzambe soki toki na Romain 13 kuna ba expliquer biso yango il faut tozala la soumission na autorité ya l'état. Yo mutu kimbangiste meboka na liboso toto saka l'état. Mais makambo ezali koleka na mboka na biso ba maman ba tata bana Papa Simon Kimbangu. Et c'est déjà Papa Simon Kimbangu a bongisaki yango déjà na pasi na ye na le 3 octobre 1921. Tanga zali ko kende na likola bang pona ba condamner ye, baza ko condamner Papa Simon Kimbangu a bongisaki déjà likamu na ye. Lelo tozolo ba ke Papa Simon Kimbangu asalaka lingomba te. Nani na kati na biso na mokolo ya lelo bato bazali koloba makambo ya lelo oyo azalaka na 1921 oyo aleki bato oyo bayebi Papa Simon Kimbangu likamu na ye soki ba belge te muto azolo ba ke Papa Simon Kimbangu abota te mais soko tali âge na ye aza mwana ya ba 64 ba 60 yo kende koloba Papa Simon Kimbangu abota te mwana 64 moi na 50 blé, même attends moi na 40. Ba belge, ba kangi Papa Simon Kimbangu. Ba kangi na mwasi na bana na ye, bango misatu. Ba kamati mwana na ye na âge à 7 ans. Ba sambisi bango, papa Kisolokele, ba belge. Ba kangi papa Kisolokele, ba tindi ye na relégation, lavage à cerveau. Bakangi roi na Belgique. Tango bakangi roi na Belgique. Ba Belge balobaki nini? Bokende kosengela biso na bana ya Simon Kimbangu. Ah, donc ba Belge na bino batozo ba ke Papa Simon Kimbangu abota te donc bino boleki bango na mayele. Histoire Papa Simon Kimbangu bino mutu boyebi bango koleka bango ba Belge. Ezali pona ba argument pona kolia mbongo na bino mais tangu na ngwe koki bozali kosuka yango monike bo telemi pamate Papa Simon Kimbangu Kiangani aye kotikela bino tenter soki bozo ko benga ye moyibi papa diangenda bo benga ki ye moyibi parce que makambu tout bozo linga kosala ezo simba susute po ete yaza wana Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu bakangi ye na ba Congo. Alongwe na ba Congo.
akeiti bamemiye aleki Équateur kananga donc asaliti Kasai alera wandi kozonga asali na Kasai encercle ki mboka na biso lelo tozo kolela et c'est vrai eza bitumba ya est eza pasi tango tozo komona nani yango aza nesengo papa Simon Kimbangu kiangani tout le temps aza kokotsa bato mabondeli pona likambo ya est toyebi général oyo papa Simon Kimbangu atindaki kiangani akena est na front bato babimeli ye bele tozo bosa na histoire amoni papa Simon Kimbangu kiangani abime po amonaki ke liwa ekoki papa Simon Kimbangu kiangani alobi na izo kaka libanga bamba bango toyebi général on apisaki témoignage na nkamba libanga wana ebimaki lokola bobi bato tu wana benemi bakufaki papa Simon Kimbangu kiangani bandeko na nga toza kofinga moto toza kofinga za moto ye pona kotia kimia na kati na mboka na biso ye po ete akoko parce que lelo oyo bozo koloba na biso likambo ya bana omoni bano bazo kobota malelo bana 70 yango moni bayebi histoire te bakimbangiste papa Simon Kimbangu bakangi ye na ba Congo pouvoir recueilli na président na biso Kasavubu président Kasavubu tata Kasavubu nini oyo bakimbangiste papa Diangenda salaki te même avocat pour la indépendance papa Diangenda bimisi mbongo na ye apesi pour être président Kasavubu alali na mokoto papa Diangenda kamati mbeto na ye atiki pour être président Kasavubu alala pour être basa koluka baboma ye papa Diangenda oyo to bambaki mabanga est-ce que toko bonga président Kasavubu tanga azui pouvoir est-ce que ça qui reconnaissant na bakimbangiste eloko ya liboso papa Diangenda lobi na yeke tangu yoko ya kozwa pouvoir bakotuna yo religion nini oyo bokotambula nango soki batuni oloba religion kimbangiste le président Kasavubu eloko nini alobaki tokotala mosima afoirese makamu na ye mais abosani ke bokonzi wana papa Kisoloke na papa Diangenda bana papa Simon Kimbangu bapesi ye bokonzi wana mais tant papa Diangenda ye kosala inauguration na ye ya bekole babengisi un président tala orgueil esika pasi na biso banda yaka ko inaugure école bakimbangisi lokwa tozaki na mbongo te papa Diangenda ka pauvre mbongo tokozwa wapi ya kotonga bekola kitoko ndenge banoko batonga ya mandalala ya lobinga président na yako inaugure bokitisi ngai pouvoir ozwa ngona maboko na biso leo to kitisi yo esika pasi bandi ministre kaka moko papa Kisoloke tango pa wuti na Belgique na ba concours tango azui koleka bato nyonso tanga bato kuna babenge mutu wana lokola ye awa ndenga za na kati na azozonga wana azobotela bokonzi na yo papa Kisoloke balongola ye tango azokokita na avion na aéroport tango akitika kaba balobi na yeke ki ministre na yo esili otali papa Diangenda bawanda ko soutenir Kasavubu tokei na président na biso président Mobutu papa Mobutu azoko kende kotika ba courrier ya papa Diangenda na kananga tina Lubumbashi pona papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu alobi moyen na benir yate malamu tat bana mwana na ngai ako benir yo ako pesa yo bokonzi président Mobutu a la déclaration na ye moko mutatinda yete mais pendant 32 ans bakimbangiste bamoni pasi 3 ministres mais bon ba mouvance yango tozalaka ya ndenge nini oyo bafingaka biso chaque fois totosaka bele l'état bakimbangiste ezala bakamati yo mutu ozali kofinga papa Simon Kimbangu kiangani batie yo sokaka lelo kome sika wana tokotosa yo papa président papa Simon Kimbangu alongwa ken Équateur
akena alekiti akena kana nga Lubumbashi kuna pa ba Swahili toye komona et pouvoir eta ezoko tambola nango kaka ekeina na ba Swahili le président Papa Kabila le père aye tango akoti na mboka bandeko na ngai Papa Fumambanza azalaki na 11 mois na Kinshasa alobi makile kotanga te eloko tala bato baza kowela mboka bango wana batata wana 11 mois na Kinshasa nga nazalaka na centre d'accueil moyen to bimezali te tokangami na utaki pe na poto nakendaki na voyage 97 moyen obima ezalité parce que Afdel Bakoti papa ba soda batinda ba soda na centre d'accueil ba moni camion moko ezana ba soda et kotiti centre d'accueil ba fuya centre d'accueil même ba ndeko na ngai elikamba pasi Papa Fumambanza tala na âge na bo mutu mbeto ya ye batombola yango babalola yango pourtant sopata la minduki ezana basoda na bakende tina nkamba Papa Fumambanza alobaki epai bo bitumba na mpasi bo wuti nango bozonga nango pai bongo bo wuti nango pai bo wuti na bitumba na bozonga nango pai bo wuti nango elakeli ya Nzambe ezali pasi ndenge tozali komona bandeko na biso est bazali kuna tokotiaka ngo mabondeli Papa Simon Kimbangu Kiangani aza na groupe mobimba ba maman bazali ba oyo bakotaka mabondeli tous les vendredis tant mosusu bakokota ba sacrifice mais mokili eyebi yango te mpona likambo eza na est mabondeli na mabondeli bato na bakokotaka soko tali bango ba mama wana basalaka tant mosusu ba sacrifice okomona pendant 1 mois basakaka na kati ya zamba mpona makambo ya este oyo bino bozo koyeba te Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosalela biso Kabila le père akei ata ministre moko te atikali pe kutu kokanza kutu beglise kimbanisi te toye komona Papa Kabila aye Joseph muto ya sala 3 jours na nkamba alali na nkamba amitiki akendaki koluka na Rome te ndenge bamusu basalaka akeko te ye akena akeko lala na nkamba Papa Simon Kimbangu Kiangani adeklaraki yango na tanga ba election balobi ke na meli na tikoti na kati na libumu ata mokili vote te me basuki nange ko vote ye trouble elaki na kati na mboka me tango nango ekokaki papa alobaki nini bokote mabondeli na lingi makila etanga te akende na malembe po te tango nango ekoki akokende na malembe me na lingi makila ekota te tokota bato bakoti susu mabondeli po ete makila etanga te belection esalami toye komona papa ekomi na toto la tournée Papa Simon Kimbangu ndenga bandako kokendela na kozonga na ya lekeli na Kasai azonga aye kozonga ekomi na tango sikoyo bataba Kasai bazo pouvoir Papa Simon Kimbangu azalaka na nyongo ya mutu te bien bekolo te lelo komi sikoyo tango ba luba ba Congo Bangala ba Swahili ba luba ezali programme ya Tata Nzambe bokonzi ekouta kana Nzambe lelo oyo biso nyonso soki totali tondimaki te ke ndenge lelo papa président Tshisekedi akomi nani oyo andimaki ke papa Tshisekedi mutakozala président de la République Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi tokota mabondeli na lingi makila etanga te na lingi kimia esalama na kimia kozala na kati na mboka esalama na kimia oyo mususu akei oyo mususu akoti yango ba mama batata bana Papa Simon Kimbangu makambo tolengaki toloba tokoloba mingi te pomba te tolobi ja ebele tozala kaka obele kimia
makelele te et makambo ezali koleka ezali kosala biso pasi me na koloba na bino ke makambo yo eza na niveau na biso te yo na ngai eza na niveau na biso te to pesa kaka papa Simon Kimbangu Kiangani maboko na mabondeli eza na ye kaka mutu akotala makambo pamba te makambo yo oyo ndeko na biso afingili papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau na biso te ndeko na biso pe wana to finga ye te to sala mobulu te na kimbangiste bakulu na bakozalaka te pamba te bato ebele baza kokota na nzela wana. Oyo bozali komona ezali solo ya bonzoto te majali kobundisa ngai Kimbangu bayebi solo ezali nanga etumba oyo bozali komona ezali solo
ata baza kowanga na papa Simon Kimbangu kiangani lobi bakozala na posa papa Simon Kimbangu kiangani bande konangai tozala na biso poser ndenge papa Simon Kimbangu kiangani alobaki na biso tozala poser to pesa ye confiance azali komimation na nzela mabete mais ya lobi na biso tozala kimia to bunda te to swana te to sala makelele te kaka mabondeli. Simon Kimbangu Kiangani, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs, Mesdames les parlementaires, mes frères et sœurs de la congrégation, je prends la parole pour vous exprimer l'immense joie et l'indescriptible bonheur que je ressens de me retrouver ce jour avec vous, membres de la famille, sur terre d'un Kamba, la terre de mes ancêtres. Cette terre sacrée d'un Kamba qui a la particularité de bénir et de purifier l'être humain. Mon cher Père, je voudrais profiter de cette occasion qui nous réunit en ce jour et triplement exceptionnel en cette date du 12 octobre 2021, jadis 70 ans en arrière. Une parole prophétique avait fait le tour du monde de votre réincarnation. Pour les non-avertis, c'était une illusion. Et pour les avertis, c'était la prise de position pour nous avoir préservés de la distraction humaine. La raison pour nous qui sommes ici aujourd'hui, derrière vous, le patron de la 4e génération, aucune personne sur cette terre ne peut prédire les événements avec exactitude s'il n'est pas divin. Papa, nous tous ici présents connaissons l'histoire prodige de la Bible par notre Seigneur Jésus-Christ quand il s'adressa aux apôtres dans le livre de Jean 14, versets 15 à 17, entériné par Maman Kipa Vita, avant votre première venue en date du 12 septembre 1987, qui a précédé par le plan perfide, diabolique et astucieux du morcellement de l'Afrique, en particulier du peuple bantou que nous sommes ici présents. Votre deuxième venue, en date du 22 mars 1918, était votre décision solennelle et hautement spirituelle, marquant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la troisième venue, cher Père, présentement avec nous, le patron de la 4e génération, quand vous quittiez le corps qui avait été abattu par les événements cités dessus, aujourd'hui, nous sommes les plus heureux parce que nous qui connaissons que vous êtes Dieu
Papa Simon Kimbangu Kiangani, la terre entière vous appartient. Et aussi, fort longtemps que le monde vous ignorera, nous n'allons jamais vivre la paix physique, morale, matérielle et spirituelle. Notre cher Père, pour nous qui avons pour vous, portons en amour dans nos cœurs pour vous souhaiter un heureux anniversaire sous la protection et la bénédiction du Très-Haut. Par la même occasion, qu'il me soit permis de vous magnifier, à vous mon cher Père, tout mon amour, mon respect, mon attachement, ma reconnaissance, car vos précieux conseils, votre suivi, votre encadrement et accompagnement sur le plan spirituel et dans la vie de tous les jours contribuent significativement à mon élévation, à mon épanouissement, tant sur le plan spirituel en particulier que dans les autres domaines de la vie en général. Par vous et votre indéfectible soutien, grâce à vous, à vos prières, je suis en paix avec moi-même et ma vie est riche en abondance. Cher Père, aussi voudrais-je vous réaffirmer mon plaisir d'être parmi vous. Rappelez que lors de ma dernière visite, ici en Kamba, la terre de mes ancêtres, au mois d'août dernier, j'avais non seulement été émerveillé, enthousiasmé par la qualité de l'accueil, mais aussi fasciné le séjour en lui-même, que je qualifierais aujourd'hui de magnifique et inoubliable. Sur ce, je voudrais remercier de tout cœur. Pour clore mon propos, je voudrais implorer le Tout-Puissant et Miséricordieux de vous accorder santé, paix et longévité afin de continuer à nous guider et à nous éclairer, car sans vous, nous serions certainement perdus. Longue vie à vous, cher Père, et soyez davantage bénis. Je vous remercie. Yango wana tozali kosenga na bino, c'est la voix officielle. Ba Papa Simon Kimbangu Kiangani auti koloba bambuta basalaki mise au point ba lobby biso toye ko bakisa tokolongola te tokobakisa te to lobby ke kimia na Europe tosengi kimia mabondeli ba mama tokota mabondeli ba mama. Papa Simon Kimbangu Kiangani motema na ye eza epai na bino ba mama mercredi tozangate na surtout na Île-de-France biso nyonso tozala Papa Simon Kimbangu Kiangani mama na biso mama conseillère mama Mwilo Diangenda azana biso to bengi sakaye tangu nyonso mercredi ba mama to bengi sakaye tozalaka na ye mercredi tozala ebele tokota mabondeli ba réunion oyo eza kosalama nanu esalami te makambo oyo eza na dimension spirituelle mosusu toza komona ngo kaka lokola kosakana mais eza na dimension moko mosusu bato ebele banoko baza na kati ya makambo oyo bato ya libanda baza na kati ya makambo oyo
Catholique aloba na ye. Missioni aloba na ye. Kimbangu aloba mokili moninganie motu mabe. Kimbangu aloba mokili moninganie motu mabe. Pona nini likambo ezali wana? Mokili moko tukalino olakisa bango esika Nzambe na bino akofandaka Mokili moko tukalino olakisa bango esika Nzambe na bino akofandaka Mokili moko tukalino olakisa bango esika Nzambe na bino akofandaka na baselemba ou bata milimo banini yango moni ko Papa Simon Kimbangu bato bakomi ebele bato mususu Papa Simon Kimbangu abota te abota bana Papa Simon Kimbangu Papa Kisolokele Lukelo Papa Dialungana Kiangani Papa Diangenda Kuntima mwasi na ye Papa Simon Kimbangu Mama Mwilu Mari Kiawanga. Oh, Papa Simon Kimbangu asala lingomba te. Papa Simon Kimbangu asala ki lingomba e bandaki le 6 avril 1921. Mama Mwilu kende ko beta ngonga lingombe bandaki. Ba Belge batuni ye pote bango mtu bayebi histoire Papa Simon Kimbangu. Yo lingi ozo kotonga lingomba ozana mbongo te. Okotonga lingomba ndenge nini? Papa Simon Kimbangu alobaki lingomba na ngai eza batu.
biso oyo bato babele ba komaki yango makambo yo muto botami na 70 oyebe papa Simon Kimbangu asala lingomba te obotami na 70 papa Simon Kimbangu kiangani abotama le 12 octobre 1951 yo muto botami na 1971 au 71 oko pesa témoignage ya muto botama na 51 tala mukili yango ndenge tokomi. Donc omoni distraction o baza kokotsa biso yango bana papa Simon Kimbangu to sedete makambo yo o toza komona tango nango ekoki ezali dimension ya moko spirituel papa Simon Kimbangu yanga nazali komatsa biso eza ya ndenge mosusu ezali ya ndenge mosusu bamindele se bamoni yango ndenge bamonaki ye ke abotami na nkamba papa Simon Kimbangu ndenge bamona papa Simon Kimbangu kiangani papa Fumambana moni ke baya koboba mwana oyo akamata piso kombo Kiula ayebaki yango bana papa Simon Kimbangu na mokola lelo na kanisa mutu na mutu asimba elembo na ye simba elembo na yo batela elembo na yo po ete okweya te na ba distraction oyo kofinga te papa na bisa lobi kofinga te kobunda te kotiola te mabondeli po ete bato bazali kofinga bandeko na ngai lobi to lobi tokomona bango. Papa Edingwe alobi ke ya dali serviteur à Satan a déclaré même deuxième personnalité après Satan zalaki yé lelo papa Edingwe bandimi ayamba min église kimbangiste afukameli papa Simon Kimbangu kiangani yo kanisi batu ya mondo ya zalaki bako sepela nango bato ya mondo yo ye azalaki bako sepela nango po ba desebe mais ceux qui papa Simon Kimbangu kiangani azali magicien azali rosi mais ba magicien ba tondi na mboko ba ke sala ki camarade na ye po ye azana bato ebele ndenge papa diangenda bana ko finga mo akopesa biso nyonso na kati donc azana bato ebele pourquoi balingi yete avanda na nkamba abujaka na yete un mécanicien wana papa ki solokele mutaponela ki ye métier wana ezalaki na tina toyebi papa ki solokele soka dali nani nkolo yesu monsieur alaki charpentier alaki menuisier kolo yesu tala ba métier oyo batanzambe bazalaka te ministre soki ya ndenge nini te mutanzambe bazalaka na soko tali métier na ye bazalaka batimoko bami donc humilité donc bami kitisa mécanicien wana lelo sikoyo omoni mokili ba ville brequin oyo muto ya finga le bio abongsa mais azako bongsa ba ville brequin ya mituna biso ba far na biso mis no se ezoko sala susu bien te azo bongsa ba far na so un mécanicien spirituel ba moni yango déjà na spiritualité na ba se ba moni ke mécanicien wana abandi ko bongsa banzoto na biso ba mitu na biso papa Simon Kimbangu bafingaki ye un pointeur papa diangenda bafingaki ye papa Simon Kimbangu kiangani ba ko finga ye bolinga te papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu bakela ngaboya papa mfuma mbanza oyo akolanda yo ye wana ya yo oyo akoboya na ye azali ya yo te yango monaka ke toforcaka motu te ondimi oyo ondimi te ngaza na likambo te biso sikoyo toza kondima kosala misala na Yerusalemi wana nyonso baza kondima baza ya biso oyo bazoboya na bango ya biso te ate ya mokolo lelo totosa yango tozalaki nango pona kopesa bino na mokola lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Bronli Sweka papa Tony Diangenda bangonde bazalaki na biso na sima po ete bakwa kosimbela biso babiloko oyo po ekomela bino na bandako epai bino bozali et na équipe technique mobimba ya Ratelki France
bango nyonso na liboke nde tobongisi eloko oyo po ete topesa epai na bino na teme nango tososola tangu oyo mpona kosilisa tokosenga na bandeko na biso na kanisa tozali komona ngo bato ebele na bata nzambe babandi komona ke mpona kosenga tozali kosenga lisungi na révérend na biso papa Simon Wangani chargé d'émission tozali kolela lisungi epai po ete esika oyo tozali ba matériel tokomi na pasi toza kosenga epai na yo révérend Nzamba Kuntima kolemba te inspecteur général yende bapesi na mokumba ya kobengaka na baparoisse po ete na lisungi ya Ratelki France le révérend Nzamba Telemi merci le révérend Nzamba tomoni mama Jili Mbombo kuna na Nantes na kanisa ba conseil pe makamno toza koyoka ngo mama na mama Madelena kuna na Allemagne mama Madelena ba carton na yo ne sozo kotinda tozali komona papa Tony aza koyambango na motema moko pe na kanisa azali kobenga pa azali kopesa yo ba merci Ratelki France topesi bino topesi yo merci mingi papa fidèle papa na biso papa fidèle na molongani na ye kuna na Koreki ya Saint-Ouen papa fidèle topesi yo pe lisusu merci pe toza kozela lisungi na bino papa Alube peke tozali kozela lisungi pamba te likambo yo oyebi yango mama Blanche Mayembo kuna na paroisse à Montreuil mama Blanche vraiment ozali fidèle kati na Ratelki France na mama Mantuidi Walongo kuna na Montreuil boza vraiment fidèle bozali kolakisa yango et papa Kiakondo vraiment topesi bino merci mingi pe tozali kozela lisungi na bino mama Denise Mambo kuna na paroisse à Blanc-Nil pe mama Maya na paroisse à Blanc-Nil tozali kozela pe lisungi na bino tokei na papa na papa Diacre responsable la paroisse à Saint-Ouen papa Dedou tozali kozela vraiment bosalisa biso mama Clémentine Mambo na Stockwell tozali kozela papa José Confisant kuna na Stuttgart na Allemagne tozali kozela mama Wivine kuna pe na Stuttgart tozali kozela pe bandeko nyonso tomoni ke papa José molongani ya mama Fofana yo pe tozali kozela pamba te olelaki mingi Ratelki France ekipaka bino te yango wana papa José molongani ya mama Fofana tozali kozela pe lisungi po ete bosalisa biso na likambo yo etumbo toza nango mpona mokola lelo tosukisi émission na biso wana tokomi na mbala ya nsima botikala malamu merci. Mokili moko chola dino, bomanga te,
mokili moko finga bino mokili moko